Population et siliki. Bato balobi trop c'est trop. Justice asala musala na ye. Parce que lelo oyo ba prophétie et komi ko panza ba famille ebele. Ba prophétie et komi ko boma ba mabale ebele. Bato ebele balobi. Soki lelo to komi komona bana ebele bazo telengana libanda. Bana ebele lelo bazalaka lisusu na bandaku te. Nyonso wana ekomi kaka à cause de la prophétie. Ebele ya bato balobi ke non, ba prophétie ebele eye kopanza bato. Mais bato mosusu pe na kote na bango balobi ke non, ba prophétie eye kosala ke non, tant de personnes baye koyeba vérité, baye kofongola miso. Baye koyeba mwa makambo moko boye ezalaki caché o bayeba kite. Na nzela ya prophétie baye ko découvrir ba vérité ya somo, ba vérité pe ya kilikili, ba vérité ya somo pas possible la famille. Wana bato ba oloba étoile nazoloba na ete. Biso toyaka kaka pona koyebisa bino nini mokili lobi, nini population elobi, nini bato balobi. Donc soki ya kolobeza biso pe tokoya na pete nyonso. Soki ya kolobeza te kane boyebisaka biso soki ozana eloko osala te lala. Ya, soki ya kolobeza te la famille tozwaka penza batana biso ya somo ya kolalaka. Netinga na lalaka penza na système moko ya Torgos. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances. Salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Penza, Tomemeli Bino, pasteur na bino ya tongo. Moko ya ba pasteur ya mboka na biso, moko ya ba pasteur oyo kombo na ye penza e yebani. Moko ya ba pasteur oyo réputation na ye pe ezalaka likolo makasi. Kombo penza ya pasteur Kabundi Walesa. Papa Kabundi Walesa ebele ya batu ba ebiye. Ba prédication na ye, ba mateya na ye, dans ba prophétie, ba message na ye kanenge bimaka, ba vérité na ye kanenge bimaka, ebele ya batu ba yebiye. Bande konanga, nini ezoleka na vie ya papa na biso, population lelo elobi ke non trop c'est trop, il faut bakangisa ye. Bande konanga makam nini, esali ke non, population lelo eya kosilika, population lelo eya kozwa ba décision ya bongo. Avant to kota kuna ekozala bien na nou na ya ko sensibiliser batutu, batu onyonso bakoti sika, batu onyonso deja bakota kala, batu onyonso bandeko nanga balandaka deja biso nanu basabone te. Na ye ko sensibiliser bino si c'est la toute première fois ya ko kota penza na chaîne na biso. Chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse somo, chaîne moko yaba information pas possible, chaîne moko yaba toli makasi. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et chaque seconde tokos makasi. Bande konanga kandenge na lobaka ezalaka toujours bien ce que zolandaka biso zala penza ya kovanda. Bisika nyonso zolandaka Étoile Inès TV, zwa penza kiti na yo vanda. Tango zo vanda kawana tia moi mai na yo pembeni, tia moi jus na yo pembeni, tia moi sucre na yo pembeni. Côté mosusu, talela PR, ce que monique non eza tongo na osenga na yo kota olia petit déjeuner. Ce que eza midi, kota penza olia repas préféré na yo. Ce qui pe eza pourquoi Étoile Inès TV a osenga na yo penza kota olia soupe na yo na kitoko nyonso makasi. Mama 2024 Gafker to yelibino solution. Pour na ba problème ya
trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante, Gavker, tozali na solution. Yo oyo okota ménopause ata na 65 ans na Gavker okosimba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine, bapapa tobosani binote, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis, posaya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti. Tozali na gamme complet ya kopakola, ya injection, ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne, topé externe, papa, mama, kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi a injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, P et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, P Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Gavker aye na ba solution kilikili, Gavker aye na ba solution somo. Gavker aye penza na makambo moko ya kitoko. Gavker aye pona ko changer kolela na biso ezala nango ya koseka na système moko ya kitoko. Bandeko nanga, yo belaka mukongo, yo mino esalaka yo pasi, yo zalaka na ba constipation moko esilaka te. Bandeko nanga ko hésiter te ko benga Gavker. Kuna kutu ba prix na bango ezalaka nango tokos, oko sepela, oko seka. Ebele ya batu na rabiso siko tango toko benga bango bongo. Bakisi na biso ekokoma ndenge nini. Bandeko nanga bazalaka na moyen na bango très rapide pona biloko ekoma mbangu na système moko bien de partout. Donc place nyonso bozala wapi bako tiela bino biloko bandeko nanga bakisi na bino na système kaka ya kitoko. Bazalaka na bango en ligne 24 heures sur 24 heures. Donc air nyonso zo na posa ko benga bango solola na bango na système moko kaka ya tokos makasi. Voilà, bandeko nanga tokota na mwa makambo na biso kandenge to beta masolo, kandenge to solola, kandenge nyonso ezo mata ekiti emati ekiti. Toye lisusu lelo na pasteur na biso Kabundi Walesa. La famille. Chez Étoile Ines TV to betaka masolo ya nyonso. Ezala bato maboke, ezala ba pasteur na biso, ezala ba sala nzambe. Ezala te ke no ba o ba yembaka ba musique profane. Soki eza ya kobeba Étoile Ines TV akoya. Donc nga nazalaka nanga partout na système moko ya kitoko. Lelo na ye lisusu na pasteur na biso Kabundi Walesa. Ebele ya batu balobi non, pasteur Kabundi Walesa il faut bakangisa ye. Bakangisa ye. Population vraiment déclarée, batu ba déclaré. Batu balobi non mama Étoiline. Papa Kabundi Walesa il faut bakangisa ye parce que trop c'est trop. Si comme otuneza balingi bakangisa ye, bolingi bakangisa ye, to bolingi bakanga ye. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Asalibino nini? Ezaka mutuna. C'est ainsi que ebele ya batu ba ekopesa ba propos na bango. Ba pesi penza ba propos. Je suis sûre et certaine que ebele ya batu balandaki moi émission moko na salaki awa. Il y a de cela presque, si je ne me trompe pas, 6 jours. 6 jours, on a salaki émission moko. Et zalaki émission ya mwana ya Mobutu Sese Seko Wazabanga. Ba témoignage nyonso, ba révélation nyonso, et bimaki na église ya pasteur Walesa. Ezate ke non, basalelaki interview na église ya pasteur Walesa.
ezalaki kaka ndenge batu nyonso bakendaka na église era culte nde ye pe ayaki na témoignage na ye ayaki na makambo na ye. Pasteur Walesa abande otuna ye ba question nini confirmé ye que non aza mwana ya Mobutu Sese Seko. C'est ainsi que ye mwana ya Mobutu akomaki kopesa ba détail nyonso apesa ba histoire nyonso selon kandenge apesaki. Ebele ya ba Congolais ba sepelaki te. Ba Congolais ebele balobi non. Comment ça fait-il que l'église pasteur olé ate ya kabatu, pasteur olé a pris ya kabatu pona batu plutôt, mais pasteur olé ki aya kosala évangélisation, mais pasteur aye kokota na makambo politique. Est-ce que eza lisusu normal? Batu balobi que non, ye pasteur il fallait atinda mwana ya Mobutu akende na ba chaîne to akende na ba télévision na biso kandenge ba chaîne télévision kande tozalaka na ba RTNC ba RTGA akende kuna nde abimisa ba makambo wana. Mais pourquoi ye pasteur andimaki mwana ya Mobutu aya kobimisa ba makambo wana l'église? C'est comme si église na ye est commis place ya politique. La famille, bon comprendre. Parce que moi na pensa ya Mobutu abimisa ba makambo nyonso ya papa na ye donc basini nyonso balobaka basini nyonso abimisaki na ye na église ya pasteur Kabundi Walesa. Alors yango batu bakomi komituna tant wana pasteur Kabundi Walesa bando tuna ye ba question ezalaki tant il fallait pasteur asambela pona bandimi, il fallait ateya asa l'évangélisation, mais ya komi kuna kotuna ba question neti journaliste. Pourquoi atinda ki ete akende na ba chaîne téléviseur, akende na ba chaîne na ba YouTube, akende basalela ye interview batuna ye ba question nyonso. Bandeko nanga tokota na likambo oyo. Bino bosambelaka, bino basala nzambi. Bino bozalaka na ba verset. Mama Tina Sambia. O ba makambo na bino boya kokata makambo. Mama Joséphine. O ba sije na bino boya kokata makambo mama. Na église makambo politique ekomi kokota. Na église ba interview ekomi kokota. Mama Titi boza wapi? Bandeko nanga eza ya kobeba. Kandenge beba katotika nango ebeba. Ekende nango ka bongo. Na ndenge ka ya tokos ezalaka bongo. La famille de nature nga pe na salaka moi analyse nanga na pesaka ba point de vue nanga ka ndenge bino pe bolandaka biso bo pesa pe ba point de vue na bino. Ndenge nini bomoni makambo, ndenge nini bomoni situation e ozalaka malamu mingi biso to sepelaka na ba point de vue, to sepelaka na mutu nyonso aya penza ko s'exprimer et salaka biso kitoko mingi makasi. Avant la kota kuna la famille et kozala bien à nous na yaka ndenge zalaka kopesa mwa ba matondo na ngai na système kaka ya bien na pesi penza ba matondo na ngai ya liboso na yemoko sponsor na biso officiel, sponsor na biso oya tika biso te ata na tango pasi ata na tango mawa ye alobi aozala toujours et encore elongo na Étoiline Ines TV. Donc wana topesi ye ba matondo ebele sponsor na biso na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth. Ba merci mingi na balandi nyonso ya Étoiline Ines TV, bino nyonso bozwaka temps penza na bino pona kolandaka biso. Na ye kopesa bino ba merci ebele kandenge zalaka. Ba merci ebele na ye moko Linda Bukulu ya balinda. Ba merci ebele na madame Judith Diampovisa. Ba merci ebele penza na ye moko madame Marie-José Chala na pesi yo bambote. Madame Vicky Mombonzo bisika nyonso olandaka Étoiline Ines TV ba matondo yango wana. Ba matondo ebele na ba mama nanga ona bengaka toujours ba mama chérie, ba mama d'amour, mama Tina Sambia, mama Titi, mama Joséphine bisika nyonso bolandaka Étoiline
na pesi bino ba matondo penza ebele na système moko ya kitoko mingi makasi. Ba matondo ebele na ye moko Madame Madeleine Keta, Madame Sidonia Siala, Madame Bijou, Madame Sandrine, na pesi bino ba matondo ebele kandenge zalaka na système moko ya kitoko. Ba matondo penza ebele ya matondo na tonton héritier yola na pesi yo ba matondo ebele tonton David Divi bisika nyonso olandaka Etoile Nines TV ba matondo yango wana bino nyonso ata oyo nanu oyoki kombo na yo te na masione kombo na yo te yo moko mituna eske ozalaka active na ba commentaire sur Etoile Nines TV soki ozalaka active kombo na yo pe na ba émission na biso ekotangama mais soki ozalaka na yo active te ekozala mwa pasi parce que toyebi yo te kandenge ezalaka sala ba commentaire na yo tiata ba cœur chaque émission otiaka ba cœur et osala keno Etoile Nines TV arobando yebaka kombo na yo arobando yebaka ikeno oyo pe azalaka abonné na biso officiel abonné na biso spécial oyo penza landaka biso donc ezalaka mwa bongo bande konanga tokotana na likambo yo ya pasteur na biso pasteur Kabundi Walesa la famille kane na lobaka tan bo sala ba commentaire to sala ba commentaire na bukebi ya makasi baza basala nzambe musala nzambe toyebaka alliance te o nini asala na nzambe toyebaka ngo te tobonaka bango kaka eza musala nzambe me ba alliance na bango ngana yo toyebaka te sikotongo osala commentaire kosala commentaire pona oya kofinga bango te sala ka commentaire a bien pesa point de vue na yo selon ndenge Saint-Esprit o conduire yo koya kofinga te koya pe kochola te soki omoni ke oza na bakanda ya kolobeza te vanda na yo kakimi alanda émission tina suka et puis c'est fini na ndenge moko ya bien soki tokoti na point de vue penza ya mama Etoile Nines TV bandeko nanga mosusu nga pe na zanga ka ya koloba makambo oyo mosusu eyaka na vitesse eyaka na kilo ya makasi eyaka somo kotala na makambo oyo bon moi je ne vois pas le mal dans quel sens ndeko na biso abandaki kosambela na kosambela wana nde message ekotaki bazoyebisa ye keno akende penza koluka identité na ye kandenge ezalaka identité na ye na bandoto tango alamuki akie na saki acheki alobi no identité na ngai eza awa après quelque temps encore soki alali aomonaka biloko ya bongo jusqu'à ce que akendaki na église na kosambela na église wana nde ba vérité ebimaki après ba prière bon pona ye ezalaki neti témoignage ayaki ko remercier nzambe ya église to nzambe o pasteur Kabundi Walesa sambelaka ke aza nzambe penza ya solo lelo aye koyeba ba origine na ye la famille na omona penza mabete témoignage wana ka ndenge mutu nyonso mona mutu mosusu abando prier po azwa musala nzambe aye kosala ye ngolu azwi musala ka ndenge ezalaka sikoyo kosala nde nini azwi na ye musala aye na église a témoigné pe na système moko ya bien c'est de la même façon na ndeko na biso mwana penza ya mobutu ye pe abando sambela nzambe aye bando senga ye bandoto plutôt na bandoto na ye baotu na ye ka origine na ye parce que tindenga bando kola ayebaki papa na ye te ayebaki akeno mama nanga asi abali place mosusu me papa na biso na ye baka ye te sikoyo na kosambela nde vérité nyonso ye kobima wana ezalaki témoignage azopesa bien que le pasteur bandaki kobengisa abengisaki famille to bana ya papa Mobutu Sese Seko azabanga baya koluka ndeko na bango ya mwasi eza après témoignage nde aye ko sensibiliser pe famille ya papa Mobutu keno boya koluka ndeko na bino
naomona penza mabe te na côté wana mabe soki elingaki ezala mabe peut-être na côté que non ndeko na biso ya mwasi abando prier pa ya pasteur Kabunju alesa te akeka na église asengi ka microbe mbala moko akomi koloba papa na biso Kabunju alesa akomi pe kotuna ye ba question wana oui peut-être quand ndenge population ezo silika na ningaki na prier bino mais naka oyo eza ba prière akota ki kutuna ba jeune o bando pesa na église ye pe ba jeune wana akota ki yango sikoyo après ba prière amoni ke non nzambe a exaucé prière na ye aosala nini aye mbangu ka place oyo bando sambela aye ko remercier nzambe aye ko témoigner bune na nzambe aye pe ka ndenge musala nyonso ya nzambe asalaka musala nzambe aye pe ko évangéliser aye ko sensibiliser pe famille ya papa Mobutu Sese Seko Azabanga baya koluka ndeko na bango ya mwasi na omona mabete toyebi ke na communauté na biso eza communauté moko tolingaka na biso ka ba problème na place o makambo eza te biso tolukaka ka ba problème totia ba problème ba place nyonso wana penza ezalaka likambo ya communauté na biso tolinga te communauté na biso etambolaka bongo. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution exacte. Mais jour à le 19 la famille et kozalande somo stade des martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de martyrs avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de martyrs.